Simo poso lobito mubala pebeti na Dubai boya batala yo bandeko na yeko beterino lisolo bandeko mingi bobenga kingai botuni tuni ngai makambo ibelende makambo préfité ezoleka bandeko na yeko pesa bino lisolo apprendre ou à laisser po ba kongole boza temelo kwa kale so sika na yeko pia bino kakadika bandeko mingi lelo pe misale baby parce que pona ko renouveler mukanda banda mukande sila azwaka rendez-vous te to koma ko kende mso na château rouge pa ya batwana omona pe bazwe liote e koma ka kwenda futu wayenda wa ozonga wayenda kwenda futu kakabo bandeko eloko siko eloko ekosunga biso ezeloko moko ya mukie omoni ya msoko ko sala na nini na yo telefone omona place moko bo osali bome ya msusu réponse comme il a la préfecture parce que bazala ba norme na bango moko bazala nango pona kosala bongo pona mutazo rendez-vous bomoni kaka nini comment on appelle ça nini nani et pas assistance sociale bandeko on a so yebisa prendre ou à laisser et pas assistance sociale soki kaka bokei bolobi ka nazo luka numérique nazo luka nazo rendez-vous pa ba numérique yaya eza na ba département nyonso et pas ba assistance sociale obika na ngina zo rendez-vous pour na numérique yaya une semaine belé oko zo rendez-vous oko renouveler nazala bato ona tindaki ba misuba pabina ngai pasi mo umela le kapo olobela bato misuba yebi nde bazo zo rendez-vous te soki okeka pa banani et pas ba assistance sociale o memi nini no récépissé no to esila to mukanda no esili o lobi na eko zo rendez-vous pour na numérique pour préfecture atindi batu sikoyo na ba nina biso na ba département pa na ba assistance sociale wana pour na ba idaka batu soko ke kuna eloko moko kufuta na yote c'est gratuit ezo sunga batu parce que bandeko mingi bayebe loko wana te bandeko mingi ti lelo bazo zo rendez-vous te batikali kaka wululu depuis Kipomba félicitations nazo zela champagne leki nanga ya motema yangona na yeko yebisa bino eza batu mingi bazo comprendre te banda mukande sila musape sila azwaka neta otambula kabo kende kaka na mairie bandeko bo panza video oyo kende kaka na mairie soko ke na mérite oke pa ba assistance sociale oya ba assistance sociale o ba idaka biso batata mwansi oke ka pa na bango lobine oke na mukanda no akala toke na bakenda mukanda akala oke na quittance de loyer oke na nini na passeport soki pe msusu oke ta 3 wana de basenga soko sala na nini mukande silifome ma passeport na mukanda no na akala yamsa ko se on peut quittance de loyer pour nous prévenir il faut me mettre 3 biloko wana bana mama une semaine belé ako funguli so compte yamsu so sala ki compte wana po misuba sala banda mois de janvier après à compte na ligne pour senga demande azwati na yeko tinda garçon na bine kende kaka et pas c'est ça so ça na commune na yo abengi nga abi tonton abenga après 3 jours abi tonton Simon na mone lo na kopesa tenga bia kopesa nga 10 000 ngai abi tonton Simon na zui rendez-vous ya ini tito dépenser sou bokende kaka wan ba pesa na zotinda bino na kokoma na mairie ba otindo suko et pas ba assistance sociale ya soko zui rendez-vous na une semaine belé parce que bandeko misuba sala ki me ezo simba te akomi na kati akale otunika na onduka na ngazo rendez-vous pa ya numérique rendez-vous ba numérique aujourd'hui une semaine belé kende na mairie ozwango soba bina mérité OK pa parce que miso ba kende na mairie ba otina monka pa ba assistance sociale ngana tina ki petona pa ba assistance sociale nazo zongela et pas ba assistance sociale rendez-vous wana soko zui 2 jours belé 3 jours mukanda ba peso rendez-vous na préfecture parce que bandiko msupo lelo mikande pe baby ba msuba vandi bo ndenge kwana azokende 8 mois azoka rendez-vous te tant siko na yebise lelo dans 3 jours azui rendez-vous ngabite tika na yebisa pe bandiko msusu o ba yeba kiti okeka pa ba assistance sociale o memi soko sana mukanda no kalezali
to passeport no to quittance de loyer mais na misato na mema ka mso ko lobano pesanga passeport ya mingi akosengo passeport na mukanda no akala ba askana ngasali yaya une semaine belé bokobenganga yangona na lekaki omba lipasa yangona na lekaki po na fungula bango selo scram po ote muto na yebisa kite ona sala ki boete hérité wata sosolebi tika na sunga bandi kwango toyaki nango poto sunga parce que misusu ba yebi démarche wana te démarche wana soki ka ko salongo pa ya ba assistance sociale bana membre une semaine belé ba kopio réponse ok ka pa ba assistance sociale na zongile asuka ok pa ba assistance sociale mema passeport na yo mema quittance de loyer na mukandano akala na misato ba ko swata mibale bango ba ya omona ka ozui rendez-vous ya msobano le cas dans des rendez-vous zo saka 2 jours après abengyo boye na biloko anoyi yaya une semaine belé ozui rendez-vous chaque na commune et pas ba 660 bazali yangwana nga na lekaki pona ibisabino mawa po bande comme souti lelo suite te misale baby makambwe baby bango lokape biso ba congolais to yeba na biso pe ba démarche te yango na ko fungula bino to ndeto banoke na bagarde no wana pona ko sa o ezande yango soko ke bina filé obenga ngai mais so pe bozui ba nini boya ko benga ngabo pesa nga prime d'activité ngabo na funguli bino soki yaki passe mbili bopiaki menga sikomo na funguli nazo za ba prime d'activité parce que wane zo raté Ibrato piano ezo raté te Werason ezo raté te ngingo ezo kota Didier Lacoste ezo kota nyonso soki ka okei okozwa réponse malamu butu malamu esika bozali Claudine Yale la tolelo sonandonge natilo kole